Kala kolamuka eza utilité soki olamuki na ntongo esengeli okumisa nzambe esengeli onetola ye esengeli osanzola ye bozali bongo branché sur Sentinelle TV na émission na biso ya petit déjeuner oyo vraiment ezocartonné vraiment bondimi yango mpe nazozwa vraiment bacoup de fil bamessage bato bazosepela nango bacorrection baidée eloko ezosepelisa nga parce que mutu na mutu azopesa baide na ye donc petit déjeuner eza na makambo ebele nalobaka mosusu eza nzambe mutu azopesa nga mosusu ezali bato na communauté baza na masolo na bango bazopesa nga paster loba boye loba boye loba boye mpo esunga mpo ezali mawa mingi na makambo oyo ezoleka na communauté lokola nzambe atie biso awa ezali kaka mpo tosungana ezali kaka mpona kobimisa bato ebele na libulu ezali kaka kofungola bato miso parce que nalobaki bible soko ofungoli yango esalaka mosala mibale ou efungoli yo miso ou ebomi yo miso alors parce que bible kaka yango wana moko bandoki bazosalela nzambe mpe na basali nde bazosalela alors soki okutani na mosali na nzambe ya lokuta akoboma yo miso na bible soki okutani na mosali na nzambe ya solo akofungola yo miso na bible donc le messager proverbe 30 aza likabo mpona communauté bato ebele bazopambolama nazozwa bapele makambo ebelebele nasalaki prière fois passé nalobaki sikoyo nzambe abanolotisa bato bandoto atalisa bango qui je suis bato ebele babengi ngai nzambe azobimela bango azolotisa nga bango na ndoto baza ebele bomoni bien ke ezali témoignage personnel ezorendre lokumu mpo na nzambe te moye natia yango eza te ngai natiaka témoignage oyo ezorendre nzambe lokumu moto ayambi yesu moto azalaki moyibi atiki likolo ya mateya yango nde batémoignage ekotisaka na lola témoignage ya miracle te azoki malade obiki banganga mpe basala yango vrai témoignage ezali ya repentance totale mpe ya koyamba yesu comme seigneur et sauveur nzambe nzambe batelaka bana na yo soki yo obateli elonga ezali o nzambe 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 batelaka bana na yo soki yo obateli elonga ezali okufa ebelemi na ndako na yo sosolisaka bandimi na yo nzambe tokolonga o nzambe 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 batelaka eklezia na yo soki yo obateli elonga ezali nakanisi bomoi na yo nzambe kati na eglezia na yo baoyo bazali bongo na hopitalo ngai vraiment nga naleki bango na nini ye o baoyo bazali bongo na boloko ngai proverbe naleki bango na nini ye o baoyo bakokunda bango solo lobi nga bidie nga naleki bango na nini ye o soki naza na bomoi nakopema bolamu na yo elekeli ngai yo nde yaya nanga kumisama onetolama kolo ye oyo nde nzambe nanga kumisama onetolama nkolo ye oyo nde nzambe ya songo Ernestine songo kumisama onetolama nkolo ye oyo nde nzamba mama nanga kumisama onetolama nkolo ye soki mama nanga azalaki kosambela te
nde nakufa nanga na bundes na moyibi. O resultat boza komona nde lelo losambo akades na nzambe malamu e. Soki nga nakomi lelo proverbe bapriere ya bamama masina e. Soki nga nakomi lelo boye papa mabolongo nde ya mama songo e. Kumisama o netolama nkolo e. Pambola kadese masina kumisama o netolama nkolo e. O pambola nzambe malamu, nzambe malamu alingomo, nzambe malamu afumuke ntu babondelaki mpona ngai e. Ngai nde resultat ya bapriere, o ya bapriere nkolo e. Baoyo bazali bongo na bopitalo, nga vrema naleki bango na nini ye. Baoyo bakoma kolesa bango na lutu, nga vrema nga naleki bango na nini ye. O baoyo bazali bongo na boloko, ngai vrema nga naleki bango na nini ye. O baoyo bautaki kokunda bango lobi, ngai vrema nga naleki bango na nini ye. Soki lelo tokomi kokamba sentinelle, bolamu na yo eluteli ngai e. Soki lelo nga na impacte na kati ya diaspora, bolamu ya Yesu eluteli ngai o. Tika nga na yemba kumisama o netolama nkolo e. Yo nde nzamba songo, songo Ernestine kumisama o netolama nkolo e. Yo nde nzamba dibata kumisama, Xavier nanga kumisama nkolo e. Yo nde nzambe nanga kumisama o netolama nkolo e. Nakumisi yo, natondi yo, nanetoli yo, nasanzoli yo. Soki lelo mokili mombezo zela nga naloba ezali bolamu na yo. Soki lelo bemission ekomolandama mokili mobimba nga na nani, mwana Kingasani, mwana Masina, mwana Kikwiti, nkolo na mawa na yo otomboli mosala oyo, na mawa na yo olongoli nga pinzoli, olongoli nga mai na miso. Nzambe ya mama na nga Ernestine Songo, nzambe ya papa na nga Xavier Dipata, nzambe oyo nakutani na nzambe malamu ya mokali, nzambe oyo nakutani na kati ya KDC, nzambe nakutani na armée de l'Éternel. Napesi yo merci nzambe, oza malamu, oza mobateli motomboli. Kaka yo kokosala makambo ya boye, kaka yo konetola yao. Soki natali ndako eza yanga, soki natali nyonso opesi mpona nga bana na ngai, kolo nakomi na bakoko ya banglais, kolo nakomi na bana balma, kolo oza nzambe monene, bana banglais, nga mutu mokili na famille baboyaki na bonga, na netoli na sanzoli, oza nzambe malamu. Namoni bolamu no yango mutu akopekisa ngai, mutu akotelemela ngai kosalela aza te. Bien-aimé, botuna bato bayebi ngai, bato batambola bayebi famille na ngai, bayebi masolo na ngai, bakoyebisa bino ki naza na raison na continue kosalela nzambe. Bino boluba bitumba, bitumba nga na leka nango moko te akoleka nango, na longi yango yango nakomisa nzambe, loko moko te kokabola nga na nzambe. Mikakatano te, bakomba te, batrahison te, ngai mbele mbele na nzambe. Alors toza déjà na mateya na biso ya tongo oyo tobengaka kolala kolamuka eza utilité. Toza déjà bongo na Sentinelle TV na programme na biso ya petit déjeuner. Merci. Nayebisa bino ke nzambe azoluka ba adorateur en esprit et en vérité. Azoluka ba adorateur o ba adoraka ye na esprit pe na vérité.
ba o ba ka ko yebise nini ya sali mo na 8 minutes na yebise nzambe nini ya sali ponanga nini o place ni ya lokotinga makamuni ya sali ya bola mponanga. C'est ce que Dieu veut. Nzamba zoluka te ba c'est pesanga boy ça nzamba zoluka ba adorateur en esprit et en vérité. Alors na partage à lelo toujours que nous loba il faut mutonyo surtout amitunaka pasteur isika ya kendaka nombre bazali wana 500 1100 destination finale ezai wapi destination finale eza wapi parce que mikolo ekomaka nombre baza batu combien baza non bien aimé to tunaka nombre te to batu combien mais to tunaka biso nombre o nyonso tout osangani awa bazo mema biso wapi bino batu bokenda na l'église ba oyo bazolanda Sentinelle TV ba oyo bazolanda la moisson mondiale esengeli bo tunaka destination proverbe bazo mema biso eza wapi. Est-ce que azo mema biso na aventure to azo mema biso na paradis parce que tozaka na deux destinations lifelo na lola. Église euti na mot grec ecclesia peuple sorti hors peuple o babimi na mokili po bake na paradis peuple o batiki mokili po bakende na makambo nzambe peuple oyo parce que vie ya nzambe eza vie ya sacrifice kosalela nzambe eza eloko mosusu te eza koperdre badroit na yo kotika mokili oyo nyonso oza komona yango lokola intérêt omoni yango lokola bu lokola potopoto mpo na lola. Mais est-ce que vraiment ntango bozolongo na bandako mituluku ya bato groupe oyo bokendaka bomituna nanu destination eza wapi boza ebele toyebi bobinaka bien toyebi paster na bino aza danse asala bamiracle toyebi mais destination finale eza wapi tookende wapi bomeka na kosala bankete paster azomema bino wapi. Mais Noé azalaki kaka ye na mwasi na ye na bana ne misato na babokilo ne misato 8 personnes amemaki bango na kati ya arche ya Noé bake na lola. Ezokamusa biso mutu abotama aza ndumba te asalaki ndumba te amela drogue te nini te mais banda akota na église a se retrouva pasteur a viola ye mokambi intercession a viola ye mokambi ya chorale a viola ye mokambi ya bapapa a viola ye bana oyo tobengaka bayembi bana oyo tobengaka baprotocole babotami na église bakoli na église babima bakenda babar te nini te mokokuta bango na kati ya l'église kuna ba viola bango na bakambi na bango na ba pasteur na bakambi ba dirigeant na bango na bango kuna na kati ona mwana moko wa mwasi asi abimi na 4 5 6 7 8 mibali kaka na kati église omona mama na mwana bakoma bambanda pasteur abimi na mama na mwana bayebi yango soni bakoma kaka silence moi pe balongo église ya te po eza soni ekoma secret na bango et comme sujet à tabou moi pe balongo église ezate po ekoma soni bazo vivre na kobanga kokabwana kosakana bazo vivre wana bazo linga te likamango yebana po pasteur ase abimi na mama na mwana natangela bino na verset biblique moko na 1 Thessaloniciens 5, premier verset, toujours qu'il est dans 6, je crois. On a entendu généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité de telle sorte qu'il ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et que vous êtes plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ces actes fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia, 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 alléluia. Yesu azali mokonzi. Batu bazo benganga, Proverbe 30-30. Oza prophète ya solo, oza mosali na nzambe, makambo nyonso tolobaka ekokisamaka. Yoza mosali na nzambe, ozali boye na boye. Nanu bomoni ba prophétie te, nanu bondimi nga te, nanu pe botatoli te, nanu pe boluki nga te. Nasalaka bémission jamais na melaka bangi. Nasalaka bémission jamais na kopiaka bato. Bémission na nga ezali ya jar na nga moko. Botika oyoka ngona ne pas bato te. Nazo traiter makambo courant ya société na opesa ba solution. Mikolo ucho le kawa na lobaki makambo pain du soir, na lobaki makambo kazarema, na lobaki ba révélation belé o lelo ba pasteur tout ba komi ko loba mutu songola okufa. Mais ngale na lobaki ngo mokile finga ki ngai lobaki makambo belé. Liwa Marie Misamule na expliquer ki bato ba finga imelelo mokili mobimbe yebi na baboti ne mo basali ba témoignage. Bato baza mayele babenga inga basengi ba pardon, bamsu balongwa ki église balongwa na bango, ba oyo batikala toza na bango, bamsusu bandiminga parti yango, mais bien aimé nzambe alobaka nzambe azo continuer koloba. 3 mois eleki kutu te bobimisi monoko na ngai ya prophète, bamsu bazo benga nganga, nga naza nganga te, po nganga nzambe azaka te, nga nazali mosali na nzambe, messager ya nzambe. Na pekisaki basi babala bakende Israël te na pain du soir. Na sala émission awo bokota na Sentinelle TV bomona Proverbe 30-30 azolobela sur makambo ya Israël bokende te tout et tout na pasteur wana. Siko bomoni Marlis Pembele alongwe na pain du soir après avoir abusé na basi ya mabala ya bato akende na bona Israël. Na pekisa bino makambo ya basi ya mabala bakende na Israël. Na pekisa bino makambo kolanda pain du soir parce que ezali site ya ba sorcier, site ya batamisa mabe. Ezali radio ememi kindoki vis-à-vis. Lelo bakabwani parce que kindoki za na kati pe Marlis Pembele abusé na basi ya batamabala. Yango balobi awa yo obotami na église, okoli na église ozaki ndumba te, okenda ba boîte te, okenda botel te, mo se retrouver na kati église, mwana muke o akoli na église a se retrouver asa bimana mibali 10 nyonso a chorale na kati église. Parfois bano ba yak église te batika na mokili batiko sa makambo bongo te. Bible zoloba awa na 1 Corinthiens 5 alobi, on attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Balobi kindumba moko eza na kati na bino, eza kindumba moko même pas ba paganu bazo mona ngote. Kindumba wana eza ndeni. Webi eza pasi mingi na ba paganu, mwasi moko de sika moko babi manaye na 10-15 personnes parce que ça viole. Mais lelo l'église ezo salama ya kobatama bakambia l'église bakambia ba chorale bani bazo abuser na basi ya mabala na uti sabino pain du soir azo ki basi ya mabala ke na bango Israël abuser na basi wana. Lelo Marius Pembele akimi église panzani ba bengani ba yokani te po ba moni ke a exagérer ba kaone combien belé à part mbongo azwaki chaque mutu 1500 euros. Ok, voyage wana za voyage peut-être à 700-600, donc à 700-500 euros wana likolo na mutu ya mutu ya yemoko abuser la basi wana atike libango ba démon. Balobi on attend dire que kindumba ezana milliers na bino oyo kutu na milliers ya ba musiciens, millions ba pagano ezate. Koyeb sangate ke ba danseuse nyonso tout ba kolo orchestre ba bimana bango te.
mukolo orchestre abimaka na ba danseuse o ba kitoko oyo baza na étoile abimaka na n'importe qui te nga nazala président ba orchestre nayebi nde makamoni sama ba danseuse tout baza basi ya mukolo orchestre te mais l'église ba mama presque nyonso lelo bakoma basi ya ba pasteur boyebi yango zo batama et au mona ba mama na babimaka na église te pona nini basi ba longola ba zemi na ba pasteur nga nazana ba témoignage awa na yokisaki apôtre Yoko ba témoignage ya basi babenga nga makambo baloba po eza na makambo susu na koyi koloba ngo makambo susu na loba te na tiki yango nga moso tokutana basali na banzambe na basali na nzambe totiango tokomi koyoka makambo nini biso basali na nzambe tozosala na basi oyo bayaka na bandako na baeglise na biso mwasi ya bato ya libala olongoli ne basi bazemi 15 surtout na Paris place baventure ezosalama mosusu wana na tanga ekomoni azwaki bambongo azwi basi ya bato abimi na bango te akimi na bango na Kinshasa ake kuna sali baventure azongi su na Paris bato so bazokende balobi on attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Balobi awa makambo esalama ina Galate na ba Corinthiens ezo salama pelelo balobi moko kutu azwi mwasi ya papa na ye olie bato bazala na mawa bamona ngo grave bato bazo se glorifier bamona ngo danser. L'église na biso toza ebele, l'église na biso toza 200, toza 300, toza 400. Siko boza 400, boza 500, destination eza wapi. Na bosenga na mutu nyonso tout vraiment apesa réponse. Boke na rebele, boza 200, boza 300, boza 400, boza 1000. Destination na bino eza wapi. Comment bozo mona teke ba omema bino na lifelo. Comment bozo mona teke bokoma bandumba. Comment bozo mona teke bokoma groupe kake. Ba animateur ya ba animatrice ya groupe kake bokena obina saka yonsa boza ndenge moko na groupe kake saka yonsa oye binaka na tanga mobutu wa ndenge moko oyembaka na église mais na bureau à pasteur oyembaka ni bosala et au mona suba pasteur ebele mona na bureau na tiena na douche kuna po aboma ba évidence ba preuve Bible lobi ke tozo yoka ke epa na bino kuna kindumba ekomi monene na point ke mwana moko abimi na papa na mwasi ya papa na ye molie bo siliko le bo vandi sa mutu ndenge wana ate asusa malamu te bo vandi kimia bosolo beloko te boza se glorifier biso pa na biso bato ya gebele surtout comprendre que za na bato belé baza na onction satanique eza onction amandona musala nango soki ezui pasteur asimbi yango akosa couple na basi nyonso na église atikele bango ba semence basi wana moye balongwa so église ya te bakozala ebele banoyembaka mais bazali ko freiner bato bake na lola bango mo bali kokota na lola te omona na église abongo repentance ezalaka te église abongo batanga akombo ya Yesu te église abongo pasteur akoma Yesu boyebisanga boza 200 boza 300 destination na bino eza nini koma bozomona teke bozokena lifelo koma yo tika boîte koma yo omelaka susu te omelaka su drogue te omelaka bangi te mais okendaka na église chaque dimanche okendaka na église mardi po okendaka parfois vendredi po okendaka mo se retrouva obota même na pasteur oza diaconesse na église mais oza mwasi ya libala omona ngo normal dimanche po koyemba ya Noah ya Noé ya Noah ya Noé ya Noah ya Noé ya Noah zibudile ya kota ya Noé ya Noah ya Noé ya Noah ya Noé ya Noah zibudila ya kota nana lingi nanga kosalela Yesu zibula nana lingi nanga kolanda masiya zibula ngana kimana nga masumu ya mokili zibula ngana lingi nanga kokende na lola ya loa
ya Noa zibula ekelo ya kota. Ya Noa zibula ekelo ya kota. Naza grand choriste te, nazo se démerder, naza pe grand chanteur te, mais nazo sala o na koyi ko sala. Nzembo wana banani bazo yemba. Ba famille ya Noé, ba cousin ya Noé, ba na quartier ya Noé, bato ba monaka Noé mutu pamba te ya bango 120 ans. Alobi boya ko kota na arche. Arche da ya nzambe yango oyo. Bo kota tozoke na lola. Balingi te Bible lobi bato bakolinga porte o ezomema na lifelo ezali munene espacier. Bango bakolanda ngo. Porte ya lola eza muke. Bango balingi yango te. Église o ezokota na lola ezala nango munene te. Ezala nango mulayi te. Mais église ezomema na perdiction. Tala fulu ya bato. Tala ba maquillage. Tala bilateli bazolata sexy. Tala ba tolo mulayi. Tala manzaka milayi. Tala ba maquillage elongi mobimba. Alobi dimanche akokutana na nzambe. Bible lobi balobi bozana kindumba koleka. Oh Bible zoloba nzoto oyo ezali temple ya nzambe. Soki yo koboma temple ya nzambe yepa koboma yo. Nzambe avandaka susu na kati ya building te. Nzambe akoma kovanda na temple ya mutu, na temple oyo ya sali eza mutu. Nzoto na yo eza nzoto ya nzambe. Esenge na yo obatela nzoto. Kwiti te, milangwa te, obulu te, kolia mingi te, komela mingi te. Makamona no sotu nzambe aboyi ali bolingo prochain. Mais lelo tozana ba hypocrite. Marlis Pembele amemi ba maman oh église pain du soir toke Israël ko sambela ba memi ba maman na ba maman ke kuna dada na ba maman nyonso tout atikeli bango ba semence. Comment yo za mwasi ya libala, comment yo sambela ka pasteur abala ameka ko tio litoi, comment e banana ndeni ngande na zabo e père de famille na bala na mwasi na ngana bana nakeno linga sœur ou bien maman moko église e banana ndeni. Et puis yo pe maman wana to sœur wana onimi pe okoma makango na nga e banana ndeni. Bande ko nyoso to sarana bino o boyebi nga o bozana nga o to travailler na bino soki mokolo libome bandi ngai o proverbe na bandi ndengwana papola nga mbata pe fukimisa nga yambisa nga Yesu e banana ndeni ero banana ndeni. Un berger aliaka bampate te bayebisi biso il y a des loups dans la bergerie. Ba loup dans la bergerie, bazoya na Jean 10 les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et tuer. Muto azana nzambe te bako tikele mwana mwasi te. Mwana mwasi akoza pembe na te. Akolukele ba verset à lokuta, akolukele ba prophétie à lokuta, akokangé ba démon, akokambe belebele. Ezali bitumba molimo, ezali bitumba nzoto te. Bible lobi scandale ko ya mais malheur ya muto me scandale mwana mwasi nyonso tu oya bimana pasteur ata pasteur akosa kiyo loba peut-être a droga kiyo atieli roche atieli nini omeli oyeba kite a violeur mais soki akosa kiyo na verset biblique osali ba geste nyonso tu na bomoto ozali ya kobeba luka basali na nzamba solo luka ngato bondela pona yo poza na nzela lifelo. Bible lobi na 1 Corinthiens Paul azoba balobi kindumba moko ezo sala pa na bino na ndenge moko kute pa bapagano ezate au point que l'un de vous a la femme de son père et comme il na niveau mwana ke no zwa mwasi ya papa na ye pe azo continue ko ke na église wana lelo ba église ebele ba pasteur ba talaka te makambo nini mwasi wana za nango makambo nini mobali wana azoza nango balingaka kaka nombre ya bato. D'ailleurs la plupart ba pasteur omona bango ba aventurier ba yebi ata makambo nzambe te bakomi ba pasteur na bino pe bozokini. Ngala kumisa nzambe po naza n'importe quelle sorte de pasteur te. Ngala pasteur moko na kumisa nzambe po na caractère à Jésus. Na o préférer na sambela ngamoko ke na toni sa 200 personnes oyo baza destiné à l'ifelo.
ngai nzambe a sauvé nga pe funa sauvé bino. Soki na moni ozo tambola bien te na kopesa conseil na kobondela nzambe pona yo mais na kotika on erreur te. Lelo na ba église ebele komi batu ba komi kozela pasteur akomo banga bandimi. Pasteur azo se contenter oyo pesi dim na yo pesi offrande na yo o etikali etali ete. Amono na mibali 15, amono na basi 15 etali yote. Ça ce sont des faux bergers oyo Bible lobi futo botola bango parole to botola bango Bible. Pe bato ndenge wana bazo préparer bino na lifelo. Tozo continuer. Alobi muto ndenge wana et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin de lui était au milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Non, ne jugez point. Yosana ne peut juger. Paul a lobby, ngai naza présenté, mais na yoki makambwana na jugé. Mosali na nzambe surtout aja mutu fo a jugé. Ngande na bo na permettra mutu surtout a juger nga. Na empêchera mutu te afinga nga, aboya nga, a critiquer nga, a telemela makambo nazo sala. Aza na droit na ye. L'homme spirituel juge de tout. Mutu na molimo a jugera nyos. Elateli na yo, elobeli na yo, coiffure na yo, ntamboli na makambo nyos pona nga eza un message. Na rondi mate kokuta na Yesu otia ba maquillage bele. Na rondi mate kokuta na Yesu zo na église mipende libanda pona nga il y a un problème. Ozana molimo selibana ya kindumba fo ba délivrer yo. Ozana esprit ya Jezabel. Mutu soka kuta na nzambe bako tindika yete po ya l'église. Mutu soka kuta na nzambe comme ça la programme na ko ya l'église banda lundi. Akomi ko bongisa offrande na banda lundi. Dimanche ayebi ke bo bandaka 15h, 14h, 45 à ça côté l'église. Alors il y a 15 minutes d'avance. Ndenge moko soko ke na musala batu bakendaka avant nana mona te mutu bukolo azobela mutu to nini alobi ke musala te po azobela mutu. Siko na musala oyo ezanga na motina na vie éternelle eza na église ni des important. Alors ça comprend que na okuta na nzambe te. Mutu soka kuta na nzambe mutu akoforso te obando ya yo moko. Obando ya yo moko. Na pamboli ba mamo ba obimisa ba mbongo ya kotianga na avion Air France na kinote ya sango malamu. Et ça la chair de poule na mona maman mususu pasteur na 500 € pour na voyage na yo. Pasteur na 300 €, pasteur na 150 livres. Ba pesi mbongo na sombi billet na ke na zongi billet mususu na ozonga sur les 24. Et nzamba pambola batunyo surtout. Pe nazo sala appel ba mama oyo bazali ba mama ba partenaire na ngai. Ngonga ngoyo billet déjà ndé na okende bo billet sili faut na zonga subu. Maman mususu déjà a tesi billet na ye ya à partir à Paris na ke Germany. Après si déjà ticket na ye. Bata Suisse nazo zela bino funa ya na Suisse faut pas pesa billet. Botala bola l'exemple ba mama oyo ba boyina tanga ba kombo na bango. Ba mo ba yebi. Bazo contribuer na musala nazo kende à l'aise po na ke na 30 na ke na nite na zu avion 1h30 na kiti ba yeko zwanga na ke na te bokomona na mi pesi le meilleur de moi-même po na société. So na bando lukamba ticket na tika kofuta ndako na futa boy na yaki na yeko zonga assurance ya kari katani. Pour l'année parce que 2 mois libanda car réseau tambolate assurance zo futa papa et les miso kati siko réseau sena sonini car on a libéré on a zo car moi muke po eza jeep munene assurance nango eza munene mingi faut siko na zo jeep bien muke pour ko permettre na futa assurance. Aujourd'hui, c'est comme ça musala nzambe salamaka. Bien aimé, Bible ezoloba soki bino bo détruire temple nzambe, nzambe ko détruire yo. Alors biboy j'étais comme si j'étais présent, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
Bozo se glorifier pamba. Et pain de levain fait élever toute la pâte. L'isumu amuke ezate. L'isumu amunene pezate. L'isumu nous soit l'isumu. À cause ya kobakisaka l'isumu, obakisi l'isumu, et ko empêcher okota na lola. Na pekisaki bino bolanda pain du soir te. Na yesi bino ba pasteur mabe ba koti. Ndenge nini bana na biso oyo ba botami na l'église, ba koli na église, ba kendaka na babar te, mais na 4 églises ba changer 4, 5, 10 mibali. Ndeni ba mama chorale bazobima na ba pasteur, ndeni ba pasteur ba komi ko bota na ba diaconese. Bo yebi yango pe bo bata. So ba yebi église ndenge wana, omona ba bombi likambo wana, mosali na nzambe balobaka mabe na yete, bo na bo ba wandi ko menacer le loin de Dieu so inde na ne so indeni. Nana yesi bino ke un loin de Dieu faut ça la ba bêtise ndenge wana. Un loin de Dieu asa muto biloko wana te. Voilà ça où de Dieu ça où est Satan. Alors yango to tuni bozali 100, bozali fort bokomi 300, 400, 500 destination isa wapi. Bo répondre nga bo kende wapi. Parce que tout ça na deux destinations. Lifelo na lola. Mais bizaleli o bozana ngo. Bo se rassembler bo koma bande ya batu moko bosala agrégat social, c'est-à-dire musique. Bo kanisi soki bo tie Bible ata ba komi Sainte Bible. Soko simbi Sainte Bible ozamuta masumo komi musantu. Ya noa zibula kelo ya kota. Ya noa zibula kelo ya kota. Ngana lingi nanga kosalela Yeswe zibula. Ngana lingi nanga kolanda Masia zibula. Ngana landaka nanga Sentinelle TV zibula. Ngana landaka nga Mateya ya Proverbe ya Noa ya Noa zibula kelo ya kota. Bien aimé, oyo nyonso se retrouver dans makambo. Il est encore tard, il est encore temps ya kofukama kolela masumu na yo, ya kobenga proverbe, kobenga basali na nzambe mususu oyo babanga nzambe otubila masumu yo sala na ba pasteur. Sinon te ozala mondimi okendaka dimanche na église, mais na finalité ezali destination ya lifelo po boyebi nzambe te. Ba sango baloba oza matoya koyoka sala nini ayoka, oza na motema kosalela asalela, oyo aza na motema kondima andima. Journée madame. Merci.